ye utamokile kelama usalima mibuhe bele olelo ye banite. Bouye ibolamu bandeko balandi ya Vomu Television na kati ya émission na bino mokolo mwalelo esika wapi tokutanaka lisusu pona kopesa bino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain ozali bongo bokoko na biso baindo totondi bino botondi bino ba ozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo pe totondi bino botondi ba bozali bongo libanda ya mboka tango mususu bali kolanda biso na nzela ya YouTube Vomu Television totondi bino penza botondi pe butu moi tosingaka na bino na bamanaka nyonso kolekaka na kati ya Vomu Television esengi bopesaka tango pe ngonga na bino na tina ya kolanda yango kasi pona émission na bino mokolo mwalelo toyebi ete toyaka nde na tina ya kotangisa to pe bongo kolimbolelaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain ozali bokoko na biso baindo tozwa babuku tozwa bikomeli na tina ya koyeba lelo tozali mokolo nini na manaka na biso esengi tosimba pe tokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwantsona mwazomi na mitano kaka na sanza o tozali sanza ya mwambe pe kaka na bopemi na biso tozali bongo na bopemi na biso ya minei pe kaka na eleko na biso tozali bongo eleko ya misato eleko ya kintombo mobu monkama na tuku misato na mibale wana kati na manaka na biso baindo soki tokobalisa yango na manaka ya bapaya mokolo mwalelo tozali bongo jeudi le 22 avril 2021 tokobalisaka yango bongo misanto lobaka pamba te tozali na ino na kati ya transition eleko ya elekeli kosalela manaka ya bapaya ndeti na oyo tokumbelaka bino yango kasi malembe na émission na bino soki bokopesa biso tango bokoyeba pe lisusu na komanyola pe kozwa penza boyebi ya bosusu ya malonga na kati ya manaka na biso tina te lisusu to ya kolakisa bino manaka ya bapaya yango toyebisaka bino bopesaka liso na bino penza na émission oyo mokolo mwalelo kasi toyebi ete tokosukoka biso na bino wana te na kopesaka bino manaka ya mokolo lisusu pe tokokumbelaka bino ba événement du jour desengi tosimba ete le 22 avril est la journée internationale de la terre nourricière consacrée depuis 1970 à la défense de l'environnement. Donc mokolo mwalelo esengami na biso koyeba kobatela penza mabele na biso esika wapi tolonelaka bilei oyo ekobokolaka ntango mosusu mpe banzoto na biso moko yango tokosenga na bino toyeba te na kobebisaka penza mabele na biso esengi tobatelaka yango na lolenge penza elongo bani wana ezalaki bongo événement du jour oyo tokumbelaki bino mokolo mwalelo ndi wapi tokatisi na ngambo mpona kotombela bambotama elamu na bandeko na biso banso baye babotama bongo mokolo mwalelo na boyike totombeli na banso bambotama elamu kimi ya mfumu kimbangu ekoba kozala okati ya mabota na bino tobakisele bino lisusu mapamboli likolo ya bomoi na bino bokola bosimba nzete bokokisa mayeboyaki na yango na kati ya mokili nde yambo ya biso ko bino kokabwana toyebi ete tokotalaka élément nini babongiseli biso lokola vidéo du jour tolanda vidéo oyo na bokebi tokutani na nsima na yango donc à chaque parce que c'est naturel à chaque regroupement ya bato bakeli barasi il faut mutu azala oyo korepresente nzambe auprès ya mutu wana yango wana omoni naissance ya badie jaloux nzambe soki azalaki oyo tata akeli likolo na se aza na concurrent te aotikala kosala jalousie te eza lokola soki bafingi balobi ke oyo epai na biso tosambelaki supposons babikeko nayebi te oke kosalisa babikeko no bamaneki otie na ndako sikoyo osale mwasi na yo asimbi ekeko moko na loboko azobenga yango sheri na nga yo kosala zuwa na ekeko eske ekeko akobotolo mwasi okosala zuwa kaka na oyo akoki kosala mosala oyo osalaka donc soki omoni te yo oyo oza mutu maye yo osalaka na nzoto ya mwasi na yo soki eza na mutu mosusu mpe akoki kosala yango nde kopesa zuwa na pasi na motema me neti ekeko okene kokobuka noye siko yo kutu mutu okobuka ekeko bongo nzambe akobanga akolemba na ekeko mpo nzambe alobake na nzambe abanga bikeko te badie jaloux ezali badie ya barasi yango wana omoni sikoyo meme yezu apratika racisme na Matthieu 15:24 ntango tobetaka sete yezu alobi
Je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Natinda maki kaka pona mameme bunga ya Israël. Eza malamu te ko kamata mapa ya bana bakonzi ko pesa na bambwa. Alors moi na moi so botangi na Matthieu 15 ngo kaka na 26 alobi bana mbwa baliaka na bango pe oyo koyaka na sa mesa bana. Est-ce que bomona ka te bomo ya mutu munde za lokola pe bomo ywana ya mwana mbwa bandi na sa mesa? Ah, kindi na ne pa ndeko na balambi ngulu lelo ya mobimba babomaki me bakati kaka ba maboko wana ba makoso na makolo ba pesa yo na banjo kozonga desi soke bitoko bwaka ngo eza kofinga te me mindele kuna balie batindeli binongo awa tala ne bozo konguluta mesiko to mundela zo mono zo nguluta makoso oye bongaka na madeso oye bongaka na mwa pilipili botanga zo azoma. Regarde-moi ce chien ozomona parce que ngai mutu na lengulu yembwa le. Est-ce que miku ate mutezali réservé na bambwa? Matono mingi bandeko balandi ya vomu télévision manaka na biso ya mokolo malilo ebendi suka yango to singa kana bino boti kala kata ngoso brancher na chaîne na bino vomu télévision pona nzela na yango ekokumbela bino makambo penza ya motuya na kati ya bomo na bino totondi bino botondi kimia mfumu kimbangu ekoka koyingela okati ya mabota na bino. Soki bosepelaki na biso tozongisa matondo epai ya tata kwaku ya kalau maisha bango bazalaki na sima ya kitalatala mpo unité epai ya tata itole ikwa basungaki biso pe lisusu mpona décor ya plateau mokolo malelo tokutani mpona biso na bino na mikolo mizali koya kimia ya mfumu kimbangu okati ya mabota na bino tsona elamu na koma mfumu kimbangu. Ibele ba yebite utamokile kelama usalima mibu hebele olelo ye banite